choisi notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Bonjour. Bonjour papa. Kombo nani pia toa komini na quartier précisément. Bon, komo na ngai mama. Tala ko toa bana. Komo na ngai mama Wewete. Koto tozali na Kisenso na quartier Amba. Bon, tout le monde binwa mingi bosela ba wese ya coup direct. Ezali pona nini? Ah, papa soko tali to salela ngo pona pasi kaka. To salela ngo pona sengo te. Est-ce que biki ba wese na coup direct pesa kabe, c'est pas basi. Bon, mingi penza tozozwa maladi pona ba wese ngo siko lokola possibilité penza eza. Excusez-moi. Ah ba mingi sa maladi pona ba wese wana ya coup direct. Pota nga kombo na ngwa. Ba pesa la. Ba wese wana ya coup direct to salela ngo papa pona sengo te. Lokola penza ba pasi ezali yango tozo salela ngo me tozo yeba ke pesaka malade me kozanga nde mutezo sala ke to salela ba wese o ya coup direct. Ah wapi précisément. Bon, comme on a des actionnaires lui toza na commune Kisenso. Avenue Kingombe toza na quartier Amba. Papa to kuti bino mingi bosala weso ya coup direct. Eza la vétérinaire misaki bosala weso na pona nini? Bon, c'est pas dit que Kisenso manem bosala ka weso wana. Ba o baza makoki na bango, bazo sa ba weso o ya dal. Ba o baza makoki te nde bosala ka ba weso ya coup direct. Obi ki bosala na inconvénient la weso. Bon, inconvénient eza na weso na presque mingi za kama besu pona basi e ba infection.
sali ya bien. Yes web sona ya. On me la yebe na sona yebo yem sona okuta kemali. Non mon frère. Dès que ça va t'attaquer. Non, on t'a télé la benni. Parce que moi là, moni lamba nini bon musala. Mais vu comment on a fouté. Dis-le moi on va clair. Eza elo mo. Non, c'est Mbote papa. Mbote monsieur le journaliste. Papa, ah c'est ça la commune Nini et puis Kombo Nani quartier Nini. Comme on a doit de maintenant faut tout ça précisément dans la commune de Massina, dans le quartier toi survenu Mabouidi numéro 1. Bon papa, tout le monde dit à Kala Ngango, Kala technique. Pressing mais non emballé. Ça la rendez. Non, on a pressing moi assis. Dans la pressing mon boye bani donc to idara bato bana o baza ba kuluna ba orphelin ba yebi misala te to idaka bango tout ça musala poto les saban na biso to tangisa bango au lieu to isima machette c'est ça. Le conseil européen ça va jeune au bana ndaku bazo sala te sala ko yiba na Pascal Sobuwa. Bon, on a conseillé mon européen ça bango est important te bango ba jeune ba passer temps na bango surtout na isima machette. Ngai na licencié mais na ko apprendre côté kolo ma ni pressing maître Stani de nous na komi pe la vendre donc na bengi ba jeune surtout ba simba machette ba jeune surtout ba sala ba n'importe quoi na ba venir ba ko apprendre le ba ko ma battre na société ba difficulté ni beaucoup tano ba difficulté mingi ezali surtout courant donc électricité ça vraiment passe si d'un puis mai donc c'est ça. Maman Mbote hein? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga maman Jackie. Toza na quartier nini commune nini? Toza na quartier 3 commune ya Massina. Bon maman tomoni na atelier ya maître awa uzo salani. Bon awa nayaka mingi kotika bilamba ya ngai ya mobali na nga pe ya bana na ngai. En tout cas banda na kota na Massina. Bilamba na ngai mutu asukola kango bien eza bango. Ya mobali na nga pe bango. Eloko na se retrouvaka mukolo mususu na voyage ki na kende ki ba Congo na Matadi. Na eko zonga na kuti bana na ngai ba bebisaki chemise ya papa na bango ya pembe. En tout cas esaki ba rui makasi. Alors papa bandai ko sepela ne lambani na makasi e bangisaki nga. Camarade na nga lobi na nga bikene na kimbela na coin wana. La vande moko azawana akosilisa likambo oyo za na wana passe. Yango nazwaka chemise wana na ye nango. Asukoli yango. En tout cas ezonga ki pena sika papa le ramona ki on makelele pe na ndako esilaki. Kolekana ba pressing mususu. Ya. Na mekaka ba pressing mususu surtout le toki na Kasavubu. Na oya awa boke senyezali. Chemise moko na pressing ba repassa combien pe ba nika combien? Ah na mona ka bango moins cher chemise ça na 1000 fois pambe. Pantalon pantalon na bango awa eza 2000 mais na Kasavubu to bando futa chemise moko 5000 francs awa 1000 francs ya pamba. Pe asala musala ne kitoko. Naza ko commenter po naza cliente. Na ya ko tika ka bilamba na nga awa en tout cas ba soigna kango bien. Ya wana na kanga mape awa. Não, tu fala aqui, se não nós jogar na boa, você não trate bem. É, mamãe. A gente vai se enganar, né? Trate bem.
Passage. Ya pembe Nalobani. iso awa kanje kulongandema Nalobani. iso awa kanje kulongandema nobate sa Temubali. Masala kulihat ngasani. Temubali lang le pasante faire makala bo. Nggak bagus ah. Nani masala le. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,